Karine Mokonzi, pourquoi ozobete la batuka kalisolo ya le passé na yo? Na ba live na onyonso ezaka ka le passé na ondo ozobete la batu. Ongai tangu nazalaki, tangu nazo régner, musicien boye abwakanga, musicien boye ayembanga, navanana musicien songolo mpakala. Tonjimio, wana eza le passé na yo. Ozalaki Karine Mokonzi la baronne. Oningisaki internet, oningisaki YouTube. Ozalaki na succès moko extrême. Toboite. Bongo le présent na yo ochango wapi? Le présent. Toi na posa peto eba le présent na yo. Parce que tu ne peux jamais parler des gens de ton passé sans pourtant obéter la batoupe le présent na yo. Bandeko bomoni sokozo swana na mutu et que mutu ana komi kolobelo mingi le passé na ye. C'est que le présent na ye eza ya kokufa. C'est que futur na ye ekozala nango incertain. Ozolo la mukolo esi akoli mais azolinga kokola te. Azokanisa kaka za mwana muke. Betela biso le présent na yo. So za Karine Mokonzi la baronne. Zonga Kinshasa. Bande la vie. Sala succès. Tonzima. Bimisa ba chinois. Baningisa sur internet. Hein? Madame la nostalgie. Nostalgie. Eh, dans makambo yo Karine Mokonzi Maria Tumba. Deza makambo moko ezonginda deja ngaka mna gidiba. Eh. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Donc, makambo ezongindako, mais Dadi Michel. Est-ce que bandeko, Dadi Michel oyo, banda karazalakane mutamari ya tumbate. Bandeko, pour ce total bien, mutu aza suspect, Dadi Michel. Dadi Michel kotute ye moko Maria Tumba. Namoni ba makambo se kozala juste o Mervina Loba. Na ebite. Pona zomona Dadi Michel azala penza pa jenima kokonzoni te. Ata zala pa jenima kokonzoni. C'est possible azalaki na ko travailler par Maria Tumba. Ata direct mais indirect. Esa ndenge moko sikope na komo suspecté Yabe. Azo travailler pe na Maria Tumba. Mais indirectement. Ah oui? Donc nazo suspecté bongo. Etali kutu makambo nanu te oyo ezonginda. Liboso na kanisa ki Yabe na mobali ne lokola balia Karine Mokonzi. Donc bakoza na bango na mobali ya Maria Tumba na Maria Tumba. Mais eza mpe suspect. Siko Dadi Michel likambo asali zanini. Alobi Karine Mokonzi alobaka dépassé. Alobi la présent na. Karine Mokonzi aza icône, présent na yango. Aza na empire la Chine. Aza empereur la Kombo te, non? Impératrice, oui. Aza ya Kombo te. Mutu pa benga impératrice. Aza camerounaise. Aza même pas congolais. Aza pe mongala te.
aza mpe katange te me makambo ezokende mosika so moko donc na sese mpenza eza nango koprepare makasi me nga papa roba pourkui na kidiba dadi michel soko aye boye seke ayebe ebele no donc makambo mpe ezonginde eza teke o Maria Tumba azobwaka bapiki te Maria Tumba azobombarde ah oui c'est quoi stratégie ya Maria Tumba yani Karine abandonné TikTok mpo likambo ezaka wana ya TikTok Melvin alobaka Karine tika TikTok na biso esoka wana ala continue kobenga Karine bakombo akangama na oka donc Karine akobeta ye Melvin abeli alauki akomotambola partout na Canada a déménager mais Maria Tumba po dadi Michel oyo azala jamais nde nazomona nayebi te tamoso bongwa ya Jenima na Jenima lokola azala innocente na famille na ye batali dadi Michel lokola bango mpe basi awa bakanisi bakomi na mobali na famille nzoka azala ne pion ya Maria Tumba mpo Maria Tumba bokanisa teke aza na makambo ne apart mobali ne Kevi aza na makambo apart te Kevi mpenza asintegra na TikTok ya Maria Tumba boyebi ye bino moko te ntango bato balobi Maria Tumba akebima na Kofi le grand mopao Maria Tumba alobaki apiaki na explication te nsima nango alobi makambo to esalamaki apartir ya mobali na ye na Dubai yango le grand mopao akutanaki na ye abengisaki donc wana elakisi deja mobali ne aza integre makasi na TikTok ya Maria Tumba Melvin alobaki Kevin asinesaki Maria Tumba pacte boyebi no asimbisi biloko apesi soki eloko ni ya rouge bon wana tokotyango entre parenthèse ekozala solo to alukuta mais soki eza ya solo donc makambo eza ndongo eske bandeko mo général Mboka Revino aza prête mpona nayoki eloko moko te nazolanda mo général Mboka Revino ou bien stratégie ya la Chine c'est possible hein? Mais Dadi Michel yo tumboli Karine te otumboli nde la Chine Xbox ali mpona ocharge na yo Tony Guerra azali en tout cas des garçons on a tangué Dadi Michel keba vraiment keba yango na kamwa ako Maria Tumba kosola ta lobe eloko te bakangi Dadi Michel Maria Tumba directement tindi biloko akolia na mbongo babimisa ye Dadi Michel ahésité te ke poizo ezalaka na Congo alemboli basani ameli na soupe alemboli basani ameli bamai tout donc atiki rien oyo etikalaki arécupéraki yango so alie abangi ne poison te
namonaki yango drôle nalobaki oyo apriaka makasi to ndenge nini paster ne nani walesa to nakanisaka asambelaka makasi me naye komona ke non ekoki kozala naza mpe sire te eza kaka supposition ya bandeko hypothèse kaka mpo Maria Tumba organisa makambo ne to mpo Maria Tumba mobali na ye asolola na le grand mopao abengise bakutana bavandi basali bavideo bandeko eza te ke bazotinda papa robo bakutana na Maria eza le grand mopao eza blaki te base organisa mpenza très bien makambo ebele toyebi te pourquoi mpo bagarde secret ya nayebi eloko na koloba te entreprise na bango nayebi komona kobenga yango te ata entreprise babomba yango boye te bo totiaka babombi formule magique na bango nalobi te bana magie teka babombaka baformule ya baboisson comme Coca-Cola no secret nango bayebi yango ya 2 personnes mokolo moko akufa bazwi so motu moko balakisi secret bango eza bongo mais de toutes les façons Dadi Michel atalobi bango tu bavivraka na idéologie ya Karine Mokonzi no Maria Tumba adevelopaka biloko mosusu mais source na ye professeur na ye eza Karine Mokonzi donc ti lelo alandaka makambo ya Karine Mokonzi adevelope yango ndenge bino basalaka na université bapesi yo likambo moko balobi develope yango no yango Maria Tumba asala de chaque eloko asalaka eza di Karine Mokonzi yango mpe adevelopa ntango Dadi Michel alobi Karine azoloba le passé aloba le présent Karine Mokonzi alobelaka présent ntango mosusu ye moto ayokaka te mpe Maria Tumba alobelaka le passé na le présent donc alandaka tout ya Karine Mokonzi nsima ya développement eza ye moko kaka te toyebi yango bato ebele donc 99% ya TikTok na YouTube mingi surtout TikTok 99 bango mpenza idéologie ya Karine sikoyo muna mutu aponaka oyo alingi adevelope sikoyo Maria Tumba kanga tu mpe ti lelo alandaka cour asisi otanga te azokontinue kolanda Karine Mokonzi surtout azotala berere oyo Karine akosala to likambo Karine asali ebi mabe ye sikoyo fo asala yango malamu et puis toujours azotala kaka te maza na baspion mibale ya Bernard Ramsey nayebi te so bakombie soso kuna bandeko ya be Karine moto azopona ye me ya be na Ramsey si baponaki couple Maria Tumba na Kevin Issa baponi na théorie te bakutana ya bayebi Issa Karine na nakutana Maria Tumba te akutana Issa te bavanda mpe te balia te ya be alia azolia na Kevin Issa mobali na ndenge moko mpe na Maria Tumba na asi mpe so bakutanaki bokoloba mpo na bafere ya bakomosa bacontener bandeko ya be aza bizarre aekrasaka tu oyo ya liboso na ye mpo na intere na ye akosanfute koza mobali obengisaki yo awa opie mokanda opesi mpe héritage non ye interesse na héritage
yo moto intéressé na yo te akodebarase na yo mpe ntango okotinda elambelo ndunda akolamba te mpo ntango ayebi deja kokende aboyi balobaki ndunda na moto ebomi ye nsima koya kolela nayebaki te na regrete ndunda olobaki non donc bolimbisanga bato bolinga Karine Mokonzi na la Chine naloba boye na soi-disant camarade ya Karine Mokonzi me ntango naotala makambo ya Marie Yatumba si nalobaki na bino aza lion te aza léopard te aza panthère te azali jaguar même une époque à Zaïre léopard azalaki lion azalaki jaguar azalaki même Mobutu yaza léopard alengelaka mpe léopard na jardin zoologique me moto banda kolesa mingi oyo bato banda kotala mingi jaguar bazobosana ye léopard te léopard oyo toleki kuna bakokani oyo jaguar mpo nga moko nayala mwana moke tokie kuna ne scolaire ya bana classe totali jaguar modele nde baolinga ye nde bazolanda ye koleka léopard oyo apanzaka bato crâne plus sauvage que dangereux mais kota léopard baotelema te mpo na kobanga lion soki atelami bato to soki atie jardin zoologique nyonso evandi calme na bato bavandi calme jaguar azalaka ne calme avandi azotala azobeta kara timide nzoka nde ye nde mabe na take batake nde ezalaka mortel soki obiki nango esili fo priaka makasi mpo eza na bato babika atakaka mbala moko atakaka te azotaki ozose défendre te ye kakra na panzi soki arate yo atiki yo akei jaguar wana Marie Yatumba mais bon nayebi te so osala nini na baniawa yango wana bandeko bachinois ya Karine Mokonzi en tout cas menace eza wana mpo na Karine Mokonzi Karine Mokonzi amenace moto te kobanga na bango nde bacreye menace batouche Karine mpo na base protéger baintérêt na bango selo bango ya bongwa alors babandaka na baspion baza deya na baspion na bango ebele bakotela biso na la Chine toyebi te espion monene ya beka kobobenga Benita basomba ye so mpe bango bapesaki ye shema ya biloko ya liboso oyo docteur nsaliaki ava bapimele ndunda nayebi te Dadi Michel en tout cas keba Karine Mokonzi aza capable nakanisa na mura explike bino moke o Karine Mokonzi akosala mazangisi ebele mpe ebele wana bokoyeba yango te me bokozwa yango bokanisa teke Karine Mokonzi soki abeti frappe arando na Marie Yatumba akobeta yango mike mike te Marie Yatumba kozwa ya monene mpo bato tu oyoyo baza pembeni na ye baprofite basara aputu bato tu wana o Karine atetaka bango lokola basili bazoluka baprofite yango baosala tu baloba na Karine ozobanga Maria
ozosala boye parce que bali baprofite sikoyo la baronne bien concentré na mpire na ye na équipe na ye en tout cas nayebi frappe akobeta bino te mais eloko nayebi ya monene donc ekoriske deka moto alobi kamwa moke Maria Tumba libala ekufa na isa TikTok ekangama magasin ya mama social ekota crise mpo ekokangama te moto alobi okangama me ngai nayebi okangama te ekota crise likambo mosusu moto alobi te ngai nayebi koko ya Maria Tumba akozonga na bisika autaki na mbujimai aobeta nguma mpe moto bozani comme espion aobima na poisa nayebi ndenge ozala te matuka Dadi Michel bosipote kaka Karine na TikTok ata botoli Maria Tumba ngwende ata kobotola ye to akodomine na ba contrat Maria Tumba asiporte kaka tout d'abord asiporte te kobima deuxième eza mpe place ya kitoko no kobima troisième ya mabe te akoregrete me bon akosepela kaka amati podium no bato bakima na jeux olympique soki arate médaille d'or ata zwi médaille akosepela soki azwi médaille d'argent ata de bronze prouve kamati na podium parce que Karine azali star aza icône ya réseaux sociaux mpe yo oyebi yango bopesa na conseil surtout Dadi Michel eza espion wana osala yango na Jenima obebisela ye makambo obebisa makambo ya Jolie Kabelo atiao na boloko na ntina aza zoba te mpo bato bazebela atia bango na boloko te soki atiaki yo yango wana me Maria Tumba aza na force teke po abimisa o ndenge abimisaki yo force wana ekutaki kaka bato bangaja yo comme espion heureusement kaka Jenima Kokonzoni mpe mwana mongala alonga kaka alonga mpe kaka azali aza mpe akosila te mpo aza na poto abeta mpe mweloko me bondeko bachinois ya Karine mokonzi makambo eza bongwa nga papa robo na sani nalobi botikala malamu etiao Karine mokonzi pourquoi ozobetela bato kaka lisolo ya le passé na yo na ba live na nyonso eza kaka le passé na onde ozobetela bato ongai tangu nazalaki tangu nazo régner musicien boye abwakanga musicien boye ayembanga navanda na musicien songolo mpakala tonjimio wana eza le passé na yo ozalaki Karine mokonzi la baronne oningisaki internet oningisaki YouTube ozalaki na succès moko extrême toboyi te bongo le présent na yo ochango wapi le présent toi na posa pe toyeba le présent na yo parce que tu ne peux jamais parler des gens de ton passé sans pourtant obetela batupe le présent na yo bandeko bomoni soki ozoswana na mutu et que mutu ana komi kolobelo mingi le passé na ye c'est que le présent na ye eza ya kokufa c'est que futur na ye ekozala nango incertain ozolokola mukolo esi akoli mais azolinga kokola te azokanisa kaka aza mwana moke betela biso le présent na yo
So za Karine Mokonzi la baronne. Zonga Kinshasa. Bande la vie. Sala succès. Tonzima. Bimisa ba chinois. Baningisa sur internet. Hein? Madame la nostalgie. Nostalgie. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba santa longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba santa longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba santa longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.